Salut Bachou, Studio Volcanic TV, Zabino, Nana, Mona Mungala, Mona, Fatema, Benga, Suki, Naibui, c'est que les cambo vraiment, ezali peso, ça passe, na kata motema, vraiment, les cambo, oh non, tu peux vivre, on a minute, oh, ezali cambo moko, eza penza matata mingi, na eko benda, ba mama matoi, ba mama, bobatela bana. Bana bazali pambolo kota panzambe. Bana baluka biso te biso batokendo luka bana. Pona nena koboa kolala na biso butu makona biso koma toujours likolo pona koluka bana. Bana nzamba okima azwa pesho bana. Obi combien de basi o bazoko lela lelo likolo ya nakati ya église koluka bana. Nakati na ville na biso awa. Mwana moko a 8 ans tukokufa. Akufi likola négligence ya mama nae. Mwana zo ka bien te, mwana zana ba fièvre. Azo pesa mwana dolipra, mwana zo melanae. Mais tellement mwana nazaka un peu timide. Aolo ba pensate. Mama awele liko kende Turquie. Po atika bana po ake kosomba biloko ne na Turquie ateka na eba mapapa na griffe nakati ya nini ya quartier na biso nyonso na ville na biso to yebi moto ateke so ngola tel papa ya nini to se ya griffe il faut kende pa na o somba li papa donc ye pa ne liko komesa te akenda ne Turquie ne azongaka kasi to boite mais soko moni mwana zoka bien te mwana za na état bien te ya stopper tano stop zela. Mwana koma bien, bongo voyager, okende ndengo kenda kayaya. Toeba ni bilongi kasi toeba ni mitema te. Mutu mususu ndenga za bongo alingaka okane elongi. Kasi na motema na alingaka ote yaya. Zala prudent. Ndeko mwasa otuko bungisa mwana. Mwana otuko kufa. Mwana ne a 8 ans. Nikolo anene aketike pa camarade. Malgré bakangi camarade ko samba ne ezali ke non mwana mwasi yana ki kolukela likambo bandaka. Pourquoi? Parce que ayeba ki mwana na ya bandai kobela. Mwana na bandai kobela azui mwana na ye ayeko bondela nga pona tika na bana na ye awa pe na bengi aki otika bana dimanche na butu alobi na nga zozo vol lundi na 6 heures azui vol lundi na 6 heures abi akozonga mardi na pokwa. Lundi, na ba 16h na bengi na bi mwana sa bien te na tonga melaki ti a sanzi mais na pokwa awa na moni fièvre zo konteke zo mata na sa ndeni ba carnet na eza wapi pona mema pa pédiatre na bango otetika comme ngamona okoma lobi mardi ngamona meme na pa pédiatre na ekuna na hôpital camarade patiki azui dolipra ya pesi mwana. Mwana kanda lala ki bonga la libela. Yaya mbongo lekela biso mutu te. Toyebi ke toza na posa mbongo. Toyebi ke tokoluka mbongo. Toyebi ke tokozwa mbongo. Toyebi ke posa la besoin na yo ezo senga mbongo. Oui, bien sûr. Mais il faut kotala. Il faut kotala. L'état de santé bana na yo. Ba trésor onzamba pesi yo. Il faut kotala. Que non te ban moi na santé bien te moi na cha billet ya nini o ezate na za tata papa bango roya na cha billet ata ya samedi bien ya dimanche tata ya dimanche OK papa bango le kisi ata jour moko ake musala te jour moko le jour où lundi papa la bango ko kende o ye bien longa mutu ka so bi motema mutu te faut faire attention na vie tala lelo moi na 8 ans. Fillette née à 8 ans. Les lois en a morgue. Azo lela nesa kufa. Et senga rote kabilo kango koza alisusu. Boye bisanga. Parce que na bima ki na ye na longo na blote sak na ngango. Na bila ko fanda bote fona bisabino. Na benda pe ba obatikali matoi. Ba mama boyo kaka. Boyo kaka. Mobali lelo lobi azo tika ye na ndako wana. Pour moi ça n'est ko kate ayebisa ke zelanga so na zongi samedi yo kende dimanche na ko bungisa ta lundi po yo tango zonga mardi
ata jour wana bafutinga te esaleloko te me mama boyi koyoka koboya koyoka lelo zangi mwana na ya 8 ans koboya koyoka lelo libala no ekufi koboya koyoka elenge kosala commerce eza sote bana baluka biso te biso nde batokenda oluka bana na koboya kolala na biso butu bobi combien de basi bazoluka bana soki nzamba apesi omwana okoki obatele te bobi combien de personnes bazolela bana bible elobi bana bazali pambolo kotapa nzambe en plus baza ba trésor caché o babombanaki pa nzambe bango balukaki biso te biso bato nde bato tokende oluka bango mais finalement au juste c'est quoi na basi bayi koyoka te papa soki omoni video nanga tindela mwasi nyonso oyo aza pembeni oyebi ke aza mwasi partage video oyo ekomela basi mosusu mpe ta mosusu alingaki avoyage ntango atala na état de santé abane toyebi ke tokoti na vacances il faut moto to abouger oui toyebi oui toyebi vacances été il faut otika mwa nzoto il faut mwa boye biso tu toyebi mais sala yango na ndenga kimia na ndenga malamu poza na bana poza mama mbongo lekele biso motu te yaya tirki yango owelelaki yao mobali na komi oloba tirki yango awelelaka bosiki aza na mobali kuna na Turki yaya omoni baide bakomi kozwela donc na miniti oyo toza na matanga nde bomona nga na oti boye na ye na longo leloko te nazwi kaka nini na tie liboso na ngai yango nakobetela bino mama zwa mayele oyebi elongi ya motu kasi oyebi motema motu te nani ayebi so ke mwana nakufi na fièvre nani ayebi so ke mwana nakufi na maladi oyo ezalaki nango nani ayebi so eske mwana mwasi nalinga moninga na ye bozaka bino mibale yo bouja kosala boutique exotique non sala oteka babiloko non ye kuna sala keloko te yebisanga akolingelo na nini yebisanga boza mayele so moni camarade ekole te esprit no ezosimba te yaya tika komema bana okuna te tika éviter tika je préfère que tu oza yo moko na bana na yo que ozwa camarade otia na vie na yo okende otikela ke bana motema neza malamu te eloko nini alesi mwana bobungi te toza na poto baosala autopsie bakoexamine mwana nakufi na nini soki eza kaka kananga ye pake prison ya vie mpo mondele ne bisika bana sakana te eza yo moko mama ndenge oza bongo oza deja na kokebakeba po ndenge oza bongo mbila koki kolokota meme na yo na banzina oyo asiza na mokeba otikelo ete mpo babengo mpenza oza mama moko négligente ya bobatela bana pardon vacances yango oyo toyebi ke toza na mposa kokende parce que kafe ezali organisaka nyonso tu mpo na vacances mpo na bato toyebi bobatela bana ata na vacances ana kote okende yeba obatela bana pardon tala moninga nde lelo azolela mwana ya 8 ans fillette ya kitoko lelo aza te akufi na nini point d'interrogation bozala mayele na vie toyebi ke na poto eza mboka ya mutu na mutu ndeke aya akoya boyebi origine kote ruta te faut faire attention na vie camarade mboka mondele bokeba na bakamarade ya mboka mondele lelo mwana na ndenge akufi eske ba point d'interrogation ezozala na trop il faut bokeba
bozala na miso mona musika, bozala na miso otala musika. Bandeko na nga basi, mobali ye wana lelo a perdre mwana, a perdre libala. Courage yango oteka biloko yango euta wapi? Boyebisanga. Courage ya koteka biloko ane kouta wapi? Merci beaucoup nalingi bino mingi. Wana conseil à Maman Volcanique TV parce que vacances yango yo mosi tout atomboli mapeka likolo po apumbwe mais bayeba bazonga keno moninga na bango tuko bungisa mwana ya 8 ans awa bikola fièvre pona nini awelela kende Turquie akesomba ba sandale na Turquie asomba ba robe na Turquie asomba mapapa na Turquie asomba ba saki na Turquie po ateka awa paswa mbongo yaya lelo oyo esengo même ya koteka biloko ane eza susu te. Pourquoi? Parce que fillette nae tukokufa sa siko na morgue a perdre mwana a perdre libala na bandi na courage oteka biloko ane eza susu te. Merci beaucoup nalingi bino mingi. Wana ya conseil Maman Volcanique TV bozala malamu bisika nyonso bozali. Maman moto a leçon nae pour biso ba maman to komi vraiment négligence makasi ana kati na poto pona bana biso babokola biso malamu ata babokola biso ya matembe na pondo kasi tokola malamu po ete ba para bazalaki toujours fimbu na sima okendaki classe te fimbu osali bo ete pona fimbu na biso bino bobima apporter ete pourquoi bobimi fimbu bozongisa bana na nzela. Mais na kobeta te po toza na mboka mondele na conseil pe na mateya pe ndenge eza bon boyeba na kobatela bango soko moni aza na mwa fièvre mondele de apesa biso privilège ya nyonso toyebi kotala thermomètre eza na toujours ozwi otie mwana na wana asali peka mosu mpe soki oboya lipeka otie mpe na monoko obie na litoi omona température ya mwana opesi ye de le près lelo de le près na midi na poko moni ekita te lobi na tongo kumba epa pédiatre na ye mondele mutafutaka pédiatre yo te mondele mutafutaka pédiatre eza yo te. Mama batela bana boyeba batela bana. Merci beaucoup na soki wana bozala malamu bisika nyonso bozali les Flaviances. Merci beaucoup, merci beaucoup les Flaviances na nyonso tozosala mpona nana ngombe mwana mongala. Merci beaucoup l'homme à la taille de Dieu. Merci beaucoup papa, merci beaucoup na bino nyonso tu ya fe seseseko kuku wendo wazabanga wana ya fe dossier et vraiment merci beaucoup na yo vraiment tonton nanga tonton chéri tonton choker. Merci beaucoup na bino nyonso tu. Merci beaucoup na Bedachou, merci beaucoup na le boss Okana, merci beaucoup na leader Steve, merci beaucoup na bino nyonso bozala malamu bisika nyonso bozali. Merci beaucoup, au revoir.